kulia soko lie aprende omone bazotuna mwana basi ba peso bitabe olie baluka nguba mwana libiti osolia musunye baluka kwanga abiti kindo kya kala oyo zotuna wana ya kala kindo kipe comme Android tereso amboson kindo ekota Android kala. Amen. La sorcellerie n'a pas le belango. Les portes d'entrée de la sorcellerie. Et ce qu'on y habite, dans la plupart des cas, la sorcellerie se communique plus par les sexes. Ce qu'on y habite. C'est pourquoi ce qu'on a dans mobile yando. Les deux deviendront une seule. Ce qu'on so bibanando. La sorcellerie comme on avait appris quand on était banamike que kindo kepesa makanabilo kwa kulia soko lie aprende omone bazotuna mwana basi ba peso bitabe olie baluka nguba mwana libiti osolia musunye baluka kwanga abiti kindo kya kala oyo zotuna wana ya kala kindo kipe comme Android tereso amboson kindo ekota Android kala. Amen. La sorcellerie n'a pas le belango. Les portes d'entrée de la sorcellerie. Et ce qu'on y habite, dans la plupart des cas, la sorcellerie se communique plus par les sexes. Ce qu'on y habite. C'est pourquoi ce qu'on a dans mobile yando. Les deux deviendront une seule. Ce qu'on so bibanando. La sorcellerie comme on avait appris quand on était banamike que kindo kepesa makanabilo kwa kulia soko lie aprende omone bazotuna mwana basi ba peso bitabe olie baluka nguba mwana libiti osolia musunye baluka kwanga abiti kindo kya kala oyo zotuna wana ya kala kindo kipe comme Android tereso amboson bandeko. Merci beaucoup, merci Nabanzi Boyoki. Ndeko Oyoyo Bobengaka, voici l'homme. C'est triste bandeko. Yakomona bandeko na biso ya baluba comportement na bango ya tribalisme eza mamingi. Après, c'est un verset biblique. On a un verset biblique. On a un verset biblique. Bandeko, Izamawa. Tato yazo prêcher le moko oyo na Bible zate. Après, chaque makambo ebele na Bible zate. Tato. Nalobaki na bandeko mosusu, si dans votre église, le pasteur est moulouba, sortez vite. Vous êtes en face d'un aventurier. Bandeko na biso baluba bautaka na mboka, azoya na mboka batu koluka mosala ki pasteur. Parce que d'abord, boyebi ce sont des peuples paresseux. Okonuka ba maçon, okonuka ba électricien, okonuka ba bazate. Et ce sont aussi des peuples nomades. Wana kutu yimonde kuna bino muluba lobiamo. Alobi soki okenda sexuellement nandoki yopoko mindoki. Soki okenda mbala ndoki. N'importe quelle relation sexuelle, ça n'a une fois, deux fois. Au commandoki. So kenda na mwasi. Azana sorcellerie. Au commandoki. Mais, expliquer misote ndoki azanani. Ngana ko recommander bino. Boko traba verset biblique. Ngana otanga ngote. Mina recommander bino. Bosala moi ba recherche ya kuduka ba verset yango.
bandeko soki yo okendeke na église oyo mosala nzambe aza moluba okotikala koyeba liloba te pe omona souffrir. Comment yo okendeke na église na bino pasteur ya moluba malala soko ezwi yo otiki pasteur ya moluba okoluka pasteur ya mkongo après tango obika ozongi so pa pasteur ya moluba. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est vrai, basa baluba, basa esclave. Batretaka bango neti batute. Donc moi c'est mon luba ako sambela epai ya mutu mususu te. Mobali ya moluba ako sambela pa pasteur mususu te. Alors que ba pasteur na bango ba bila ko prêcher pour parole te. Baluba ba ibaka nzambe te. Baluba ta ba na kin ba yaki atanke ba batu bazana sorcellerie ba na kisa kake, sorcellerie ya kake. O meki ko sakana ba lobe okufi. Ba o ba na kin na ba periode wana ba ibini na zoloba. Soka bo monika molili ozaki na problème na moluba, OK, ya yo sile. Roi wana osambela te. Bazina makambo na bango ya ba nito amando na biloko na basi na bango ko lataka biloko bazobola tout ça. Mais makambo nzambe o biso sambela ka moluba yaki na mote. Alors moluba tango yiko découvrir yango abi siko foto sala ka mbongo awa. Ya bo mona ka ba baka banani. So na ba baka ba bilo bate. Na luka ka passer na moluba o bilo bananga na moni ete. Yo peut-être zo chat me pa na ngai mais po yo yebi na ote. Jour ko yeba o mona ba passer on a zo mona bazo binaka na l'église. Non le semino bango na base après loko. Okuta mon baluba. Pasteur abadi ko bina. Pourquoi? Parce qu'il y a une émission a été. Nakolobela susunani awa wa suna session yo nakolobela scandale o mto asali walesa toujours muluba des violeurs toujours baluba parce que ba yebi na bango te les interdits na kati ya Bible ba yebi na bango te. Donc au moni makamanza mais soko zako ça aventurer attaque pasteur hein au comme na niveau mo ba okangami. Tozana a plus de 30 000 versets bibliques na kati ya Bible. Mais au yébi ki na likambo à lobby, aboy kata verset biblique mon côté. Alors bandeko, beaucoup luka na Bible Samson et Dalila. Parce que Dalila aki mwasi na ye. Après liwa ya mwasi na ye, ayeko Philistine, ayeko zo mwasi mususu, oba benga ba Omas. Ba Amas. Ayeko zo mwasi mususu, mwasi na komuna yaki Dalila. Dalila l'a séduit, Dalila l'a envoûté. Dalila l'a séduit, Dalila l'a envoûté et au final Samson est mort. Bien qu'il n'était pas parti seul, hein, mais la Bible nous dit Dalila était sorcière. Bolanda. Nulle part, beaucoup de balobi, na juge, na livre à juge, na pesi nous tango. Bon, on a nulle part na juge, ba mina binoke. Oh, tala nazoba nini ya. Nazoba Dalila Samson. Oui. Bon, on a nulle part na juge, balobi kuna ke Samson aussi était sorcier. Mes chers frères et sœurs, somme dans la Bible, bon, on a nulle part Dieu a utilisé un sorcier. Et ça tient. Ok, dans la Bible, nulle part, Moutou Azaki na sorcellerie, Nzambe a utilisé. Et ça tient. Sauf que dans la Bible, au moins, Moutou Mokote que Azalaki na sorcellerie, Nzambe a le côté, Jésus a zouillé. Et ça tient. Dans la Bible, au moins, nulle part que sorcier, Jésus a zouillé. Basa la makambanza, na ba Jacques, na ba Pierre, na ba Jean. Ti. Bon, mon papier, oh. Ceux qui n'ont rien foutu en haut. Na zone ici en haut. Na zui faire, na repasser en haut. Et vous avez souvenir de la yété. Donc, moutou a sa meli makila.
Mutu asa tangisi makila na sorcellerie. Quelle que soit sa repentance, motema na ye ekoya susu ndenge ezalaka te. Il a et il aura toujours un cœur partagé. C'est pour cela ngata on a teyaka na koteya te yo po sepela. Soki yo lia mutu na kindoki. Quelle que soit ta repentance, ok na séjour de mort, après séjour de mort, ok na li felo. Oh, pasteur, pourquoi ce banque s'abonne? Batouala ne bako sarabino. So tangi na nombre 14 et 18. Nzambazo bango clair. Je ne tiens pas les coupables pour innocents. Faut qu'on y la Bible. Peut-être qu'on bénéficie comme moi grâce. On y a qu'on ça 100 ans d'enfer. Beaucoup qu'on ça peut-être 50. Ah, bah donc on lui est belé. Pour la confession et repentance sur ça là. Qu'on kasate que yo boba mutu. Aussi ça va famille batu. Aussi ça bande kuna yo na kulia. Kelelo so yo kufi. Bisom tolia batute. Na yo to ndenge moko. Non. Tu n'as pas de lien de paternité avec Dieu. Pour adorer Dieu, il faut avoir des liens de paternité. Yo za na moté, ou adorer ndeni. Et tant on a un lien de paternité té, o ko za na molimo santé té. Faut que la Bible bande kuna nga. Na uto te yango lelo, pardon, lelo, lobby, Zarat la thème, uto te yango, oui, non. Uto te yango, oui, c'était hier. Il faut avoir un lien de paternité avec Dieu pour l'adorer. Au moment où adorer Nzambe, c'est un lien de paternité. Faut en avoir, c'est un adorer Nzambe. Alors, si on a un Nzambe, on a un alors, mutu oyo yo aza awa, lien à paternité aza na moté. Oyo yo voici l'homme. Nous ko aza na ngote, à cause appelle molimo santu te, ndeko na fa ba Bible. Yango nazo mona azote ya mate ya na ba faute. Molimo santu ko guider yo, Saint-Esprit. Na ko teya. Saint-Esprit ko tikela yo te, o te ya na ba faute belé, mais non. So landi voici l'homme, na combien de fois na ba faute. Alors, maman, nande mo le mso zoba, tout ça, les mo ba pesa conseil, mais alors ça pasteur musalini. Musalo ya sala waneza, yete pasteur musalini nini? Asala moté. Mais baluba baza wala pour acclamer. En tout cas, ma mini baluba être bi mo ndenge. Bozo na mutazote ya bino de fausseté. Fandi wana bozo yokaye, bozo ba amen, tout ça. Mais pourquoi bolingo kino semble pas un vrai pasteur té? Et mutaboye ko délivrer yo. Puisque pour on délivrer mon faux dans la molimo santo. Est-ce qu'il y a qu'on délivrer yo? Ah, mais c'est triste quand même, hein. Alors, tokena nanani na Samson, na Dalila. Nulle part Bible même sur Samson avec la sorcellerie, parce que moi c'est avec la sorcière, avec une sorcière. Ndekonanga. Ngasu nazo dénoncer mutua, na dénoncer kaye conformément à la parole de Dieu. Yangwa la Bible zo la kisabiso. Nako ya awa tina bana ko dénoncer ka mutu, na bana ko tina famille na ye. Non. Parole. Alors bana nzambe obolingi bolinga liloba. C'est pour la première fois nazo pesa bino na chila na verset te, mais verset musunde na zo loba. Luka na Biblia Samson. Kutu na ba na bino ezana livre à juge. Na Dalila. Nulle part balobi ke Samson agina ndoki. Tolongo wana toye na Akab et Jezabel. Bible le même biso. Jezabel bien que mariée, elle était aussi prostituée. Elle était une sorcière. Yemutu atinda bana akotsa bana Israël na idolâtrie. Mais Bible nulle part. Et le même que Akab a une sorcellerie. Comme preuve, moto aboya ko pesa ibilanga. Akab abomaki était atikaki. Mais Jezabel ti abomaki a imité caché à roi na signature ti abomaki parce que moto azana kindoki po bomayo azumwana ngoria. Moto azana kindoki te
peut-être qu'on peut se mawa. Mais mutu na ndoki pas bomayo. Ya wana bomonaka, mutu na ndoki. Soit kangile motema. C'est pas la peine que tu sengi pardon. Boremaka mutu na ndoki. Soki ayini yo akumina ene pa na yo. Akufa na mo. Or haine, rancune ikomemaende na kufa dans ce jour de mort. Nzoto oyo eza nzoto oyo eloko pamba. Ozana rancune na mutu pourquoi? Ozana haine na mutu pourquoi? Ozana haine na mutu yete mutu peso kindoki ozana ngo. Mais pourquoi ozana haine? Pourquoi ozana rancune? Pourquoi biloko deza na kati corps na yo? Après ozosala semblant ko sambela. Après ozosala semblant même ya kosala ba gêne. Mais c'est pas possible ça. Mutu na haine na ya mutu, mais mutu na sala ba gêne. Bando qui peut passer à la gêne. Alors, exemple à Souka. Na pisi mino ya Akab. Nabal. Na Abigail. Bon, pour que muskate beaucoup de monde entre 1 Samuel et 2 Samuel. Bon, mon amour. Naza gentil, hein? Il y a Jézabel na Akab, beaucoup de gens ont un roi, na deux rois. Na Edebino, naza gentil. Si on a un roi, na deux rois, beaucoup de gens ont un roi. Exactement. Oyo yo ya Samson bina bina juge, beaucoup de gens ont un juge. Oyo yo ya Nabal na Abigail. So beaucoup de gens ont na 1 Samuel te 2 Samuel, c'est-à-dire na Samuel, beaucoup de gens ont. Nabal, Bible, il était un méchant homme qui avait la sorcellerie. Il a maltraité Abigail. Nulle part, Bible, que moi si Abigail a une sorcellerie. Nulle part. Mais Nzambe, le coup de Nabal a maltraité yé. Nzambe a bomi a libéré na maboko ya sorcier. David a zuyé malheureusement comme c'est moi sinaï. Sexualité na Bible ya moté mutu et même na lifelo. David a zuyé malheureusement comme c'est moi sinaï. Aboti pe madamoko. Mais Bible nous dit que David avait péché pour ce qui moi si oyo. Bino mutu comme ça sexualité ndeli kama grave. David na Bible ezali kama gravité. Ba verset bele botanga ya sexualité ba expliquer on ngwana te. David a joué Abigail a comme c'est moi sinaï abotié. Jamais Nzambe a condamné qui était à le bagi kasala adultère. De toute façon la Bible adultère c'est la femme, c'est pas l'homme. Et c'est pas aussi un péché de condamnation. Ils rappellent péché de condamnation te na ba croyant. Nzambe a monté mais mutu na mutu. Alors mutu ya lobi soki osala ki amour na ndoki yo poko mindoki. Ndeko nanga kindoki souvent apesa yango na mwana za na zemi na botami te, ou alors bapesa yango souvent na mwana moins de 6 ans oyebe loko te. Soko bani ko pesa yango na mwana neti ba 9 ans 10 ans oyo akomi na connaissance, il va parler. Alors yo lobi na sexualité, muta comme na 35 à 40 ans mamo bimba. Vous savez la sexualité au PC kindoki. Oh, mais tant on y a osé pour bimba, mais akolo bata eh toki nagi wapi. Ngai na monité, to na yo kité, muto ba PC kindoki, asa mukolo. Na ki mukolo. Tato asa normalité hein. Non, fait to yebité na baluba, peut-être ça la maka. Mais à part Balouba, à toi, on a évité. Kemutu, à sa relation d'Andoki, à combien de à faire, on a ce qu'on doit passer tout à Bandoki. Parce que tout ça, on a combien de Bandoki? Tout ça, on a combien de Bandoki dans le monde? On a ce qu'on doit combien d'Andoki? Moi, dans le sous entre 12 à 14 ans. Avant là, Abéi Papa Nae. Ah oui, papa, attention, il faut bien fermer la fenêtre aujourd'hui. Hier, tu as oublié de fermer la fenêtre.
Papa il a dit non, mais moi j'ai bien fermé, j'ai tout surveillé. J'ai tout surveillé et contrôlé. Il a dit non, tu as oublié de... Ah mais si. Il a dit mais parce que moi je suis sorti ici la nuit avec l'oncle et... Oh, il y a un complice de maman qui dit tais-toi. Pour moi, oh, il y a un qui a 10 ans, 11 ans, à réverser. Parce qu'à comprendre le président, mais à ce papa qui est papa, il faut bien fermer la fenêtre aujourd'hui. Papa, j'ai fait, ah mais si, tu as oublié. Parce que nous sommes sortis par la fenêtre. Bongo yo oya kolubaki, so muta sali sexualité na moi c'est la commune mobile wa commune doki. So qui comment? Moi j'ai délivré une femme à mobile qui nandoki a bloqué ma comme belé à finaye. Mais la femme qui ne bien côté. Parce que ndoki les mangeurs de la chair humaine. Ce qui va benyo ndoki, c'est-à-dire aux amuto liya kabato. La Bible ne parle pas des sorciers inconscients. C'est aussi inconscient à Zarakate. Bando qui me trouve, il y a un terme qui est sorcier inconscient. C'est aussi inconscient à Zarakate. Sorcier tout court. Ça dit, moutou alia kabatu, moutou abimana boutou, moutou apé sa batou a fibron, o kanga batou mabota, o aboma kabatu. C'est lui-là. Alors, ceux qui vont salir relation à sorcier, à côté que l'on va s'émasser à ma baie. Mais il y a un bateau comme Windoki. A côté que l'on peut-être ose la fibron, au bout a bloqué yo, voilà des avantages na wana. Ya wana moni et paye ba bangila ko pour la impédicité. Ce que zo mobali o lobi ozui boy. Ozo tata bi chanja. Moi si bi chanja. Oya ko remarquer que nous autres nous a subienté. Parce que pas yo tamboli okuta na bandoki. De toute façon nzela wana so okango. Ils nzela nzambete okuta na bandoki. Bo bandoki siko basa nini. Mais envoûtement c'est par la langue aussi. N'embrassement, envoûtement yaka, na biloko kolia, na makobe belé. Alors, yango no mona ka tant to délivrera moto, to sala tout. Ko tout na ye mobali, okena basi boni, yo à peu près. Oyebi déjà que aïe. Et surtout moi si, pas iba tika kapena ko tika, mi bali boni au 30 ami ma sœur. Donc là déjà même na ba 18 doki. Alors so okena na ba 18 doki, ma sœur cause la normalité. Il y a un moment où faible pas mibali, il y a un moment où d'autres bébés bamboa parce que l'anda yo makobebele. Ce qu'on faut que tu as un vrai pasteur, oh ya yeli musalawana, po biloko wana nyoso batika na kati nzoto no ebima. Yamba lobaka, la délivrance c'est un processus. Il y a une différence entre délivrance et la guérison. Mais moto yo ozo la bima kapo, est-ce qu'il y a une différence entre délivrance et guérison? Aibi oyiba ondeni. Déjà azo chabino nyoso na erreur. C'est une faute grave. Ko bana batuke, o sali relation. Na moi c'est Ndoki, au commune Ndoki. Que moi c'est une relation na mbali Ndoki, moi c'est la commune Ndoki. Mais non, Ndoki za mutu alia kabatu. Yo na bingi Ndoki. Au sein de relation na Ndoki, atiko ne va sema sa mabe. Ça c'est obligé. Atiko va sema sa mabe. Au embrasser Ndoki, atiko va sema sa mabe. Au le biloko Ndoki lamba, au le va sema sa mabe. Mais cela ne dit pas que comme sorcier. Non. Pourquoi comme sorcier, il faut au remarquer ba fongolo miso. O kende na ba réunion na bango ya butu. Mais ceux qui ont yébi au kende kunati. Oh, tant on m'a bolo mais on m'a inga wapi. Nazoka bango belé. Ah, on m'a inga wapi. On va stopper. Parce qu'on comprendre que non, quelque chose ne va pas. En tout cas, bandeko. Ceux qui bolanda ka ba enseignement ba luba. Bo bimako. Bo bima. Bo moni wale sa ninga sali scandale, l'église na mi balé. Moko na luba ki yango awawa. Ndenga sambu si basi mi balé ba wela ki mo bali asambu si bango na kati église au vu de tout le monde basi su ba weli mi bali mais c'est normal wala mi bali bango ni so walu ko di bala tant so pe mo bali alinya bala ba mo bali et so bali ba mo bali ça péché so bali ba mo bali est-ce que ça péché boy ba bible bande ko na ba chawa na rerte hein c'est tout comme moi si vous êtes libre parce que les choses sont bali wa libre. Moi, c'est ça, les gars, peut-être 25 ans. Non, vous allez libre. Vous appelez ça péché. Si vous avez un verset biblique, ou un verset, oh, vous expliquez de moi. C'est triste, hein? Je n'encourage pas le mal, mais il faut qu'on prêche la Bible, dengue et komami.
Bible comment oppression de makondo kuta lukutuka surtout basi ko traumatiser basi la nyonso pour la sexualité ndeko nga soki yo landaki makambo ya tato pour ngaza ni pasteur te soki landaki makambo tato ya muluba ko tchama considération te ayibini lobate c'est une aventure de mauvais goût donc ayaki atanga la Bible naki muluba asangisi yango abani loba n'importe quoi voici l'homme pour atangi Bible mingi oyo suso za so nganga na mbujumai walesa en tout cas c'est la merde hein walesa mtu ayibi na rien nazo sala mususu koyo ndenge a ridiculiser ba pasteur congolais ko botola pasteur ayote ya pana ye parce que ye abana comprendre te le pasteur prêchait en anglais donc walesa tellement atangate il comprenait rien azo kanisa ba critiquer ayo botola nini allo bandeko vraiment natiki bino mais pona moto oyo voici l'homme faut autant na Galates 1 8 à 9 c'est un ange du ciel oyo Bible za koloba moto soko azote ya doctrine oyo eza ya bisote c'est quelqu'un qui est maudit. Donc, vous suivez les enseignements d'un monsieur qui est maudit. Faut autant la Bible. Tant que Galates 1, 8 et 9, vous suivez les enseignements de quelqu'un qui est maudit. C'est un aventurier de mauvais goût, c'est un ange du ciel. Merci. Bon, tant que Galates 1, 8 et 9, vous comprendrez pourquoi ange du ciel. Ange du ciel, azali, ange ennemi. Il y a Satan, mais il y a Nzambete. Merci, Natiki Bino, nous n'avons pas mon labino.